Mbote bandeko bana bumbu bana selembau nzambe apambola bino bagalwa bagalwazi nyonso tu esika nyonso bozali kimia ya nzambe ezala kati na bino basango ya pasi oyo ekomeli bana bumbu selembau bandeko na ngai ezali kosala biso pasi mpe mawa me lokola tozali batu toya na mokili ye moko tata nzambe moto atinda biso na mokili ndenge balobaka ye apesaka ye azwaka bandeko na ngai tozali na likambo ya koloba te sango oyo ekomelaki biso ndeko na biso bozali komona na foto Simoka Simon azali petit frère ya président Ntseka biso nyonso tu toyebi ye bagalwa na bagaloise toyebi président Ntseka très bien avandi na biso na kine avandi na biso na Angola. Président Tseka asali mpe makambo ebele asalaki nyonso mpona bapetit frère na ye kuta na Willy mpe Simoka oyo tobengi Simon kasi ndenge toyaki koyebisa bino bandeko na ngai Simon avandaki bongo na Suisse na Zurich tozalaki na ye awa depuis baannée 92 donc 92 93 Simoka ndenge kaka makambo yango etambolaka Simoka akomaki na mboka ya Lyon na France kuna nde ndeko na biso Simoka asili kokufa akufeli nde kuna na kati ya Lyon matanga ezali bongo na Lyon kasi asolo bandeko na ngai pe a son âme Simoka vraiment nzamba yamba molimo na ye tozalaki na ye donc tozali na baka oyo ekweli biso na kati ya bumbu bandeko na ngai ya liboso tozalaki na ka ya monene ekwelaki biso na Kinshasa ya ndeko na biso guinéen ntango ndeko guinéen akufaki ya solo bandeko na ye oyo tozali awa na diaspora bana gale na bagalois na bagaloise bandeko na ngai groupe moko esalamaki na Bruxelles oyo esalamaki na Alexis Champagne Jean-Baptiste Ngindu Narcisse Beyoko bana libanda ya Bruxelles ya Belgique mpe bazalaki Mansale awa na kati ya Allemagne Maviki groupe wana esalamaki vraiment en tout cas ezali association te kasi ezali kaka groupe basali mpona kosunga bandeko na biso lokola tobandaki bongo na guinéen bandeko cotisation esalamaki na groupe wana bato bakotaki na kati ya groupe basaderaki na kati ya groupe oyo esalamaki na Bruxelles bandeko na ngai parti moko ya somme ebimaki bandeko ya babonne volonté batiaki ya bango mpe bapart na bango mpona kosunga boyebeke guinéen atikaki mwasi na nkombo ya Efrazi efa yango bandeko na ngai monta oyo ebimaki wana basungi nango famille ya guinéen mpe basungi nango molongani na ye oyo ye atikelaki biso mama na biso Efrazi groupe wana ezali kokontinue ezali association te kasi ezali kaka groupe ya bana gale oyo tobengi bagalois na bagaloise oyo bazali mitema ya malamu bakota na groupe wana mpe ata toza na baassociation na biso ngai moko naza na association ya Erogal Lisungi bato mosusu mpe bazali na bakibobo baassociation ebele me groupe wana bandeko na ngai ezali kosunga lelo tozwi ka ya président na biso président Tseka ye mpe aparticipaki mingi na groupe oyo esalamaki na makambo ya guinéen lelo mpe likama mpe ekweli ye aperde oyo ya ye leki Simoka yango bandeko tozali kobenga bino babonne volonté parce que ezali groupe bazali koforce nango mutu te ndeko nyonso oyo alingi korejoindre groupe wana ezali bongo acontacte Alexis Champagne na kati ya Bruxelles
Alexis Champagne azali na kati ya Bruxelles bandeko na ngai soki bokontakte ye en tout cas ekozala esengo mingi na bandeko oyo bakoki korejoindre groupe wana mpona komeka koepole mpe kotala ke kokabola mwa eloko ya moke moke oyo mutu akoki kopesa ndeko nyonso akoki korejoindre groupe akoki kobenga Alexis Champagne plus 32 465 87 46 65. On a répété, plus 32 465 87 46 65. Wana ezali numéro ya Alexis Champagne. Soko bengi deko, boko solola au côté na groupe, vraiment en tout cas, groupe wana ezali association te, mais ezali bagalois na bagaloise basali initiative na bango mpona kosunga na mutu nyonso tu oza na likambo matanga ube feti en tout cas bakoyeba eloko nini groupe ekoki kosala mpona kosunga nde tolobaka toujours na eroka lisungi sunga ngai na sunga yo tosungana si boka atiki biso kasi ya solo bandeko matanga ezali bongo na mboka ya Lyon bandeko nyonso tu bakoki kolanda président na biso président Tseka vraiment tuka ekozala esengo mingi vraiment toleka na kosungana toleka na kolanda ye mpe na bandeko nyonso tu bakouta Zurich bandeko ya Lyon bandeko ya Paris bana Paris toyebi ke biso bagalois bagaloise toza mingi na kati ya Paris yango tozali kosenga bandeko nyonso tu ya Paris vraiment ezali kuna na mboka na bino na France bosala quelque chose vraiment en tout cas bo linga bozala na nsima ya ndeko na bino président Tseka mpona kosunga ye ekozala esengo mingi vraiment en tout cas ekozala esengo vraiment nzambe apambola ayamba molimo na ndeko na biso programme ezali samedi oyo ezali koya je pense qu'il y a le 29 samedi wana nde bakokunda ndeko na biso simoka kuna na mboka ya Lyon mboka ya Jenny Stav mboka ya Sitabron Saint Thomas Sitabron bandeko nyonso tu bazali pe na kati ya Lyon oyo bakoki korejoindre Sitabron ye nde azali kuna azali kosangisa pe bana gale donc numéro ya Sitabron ezali plus 33 75 30 57 125 donc Sitabron na kati ya Lyon numéro na ye ezali plus 33 75 30 57 125 wana ezali numéro ya Sitabron Saint Thomas donc so bobengi kuna na kati ya Lyon ye nde mutu vraiment azali kuna mieux placé oyo azali kosangisa pe bana ya gale bagalois bagaloise oyo bazali kuna vraiment en tout cas merci na bandeko na ngai bandeko toza na bolingo oyo ezali premier cas oyo eyelaki biso na nsima ya makambo ya guinéen guinéen akufi kasi ya solo bandeko tolandani matanga ezali kolandana ndenge tolobaka toujours nzambe ayamba milimo na bango ka mosusu eye kokwela biso lisusu bandeko ntango tozali kolela kaka matanga oyo ya ndeko na biso simoka toyoki lisusu kuna na Kinshasa mbiaka lisusu ya gali kaka asili kotika biso kulutu na biso Dona Mongala Dona Bosenzu Vie Dona biso nyonso toyebi Vie Dona grand frère ya Raymond Bosenzu grand frère ya Annie Bosenzu grand frère ya Sisi Bosenzu Mbuta que son âme repose en paix bamasa na biso Raymond Bosenzu atika biso donc bandeko esali biso pasi
komona esengo oyo biso toyebaki ke tomonaki kulutu na biso azali kosepela mwana na ye lokola ye akoma président ki vice président ya kibobo to président ya kibobo kuna na Gale. Donc kibobo président yango toyebi ke ezali Papi Onokoko. Alors numéro 1 ya responsable ya Kinshasa kuna ya kibobo ezali bongo kulutu na biso tona bosenzu ye mutu akoma responsable. Kasi ya solo bandeko esali pasi koyoka sango na ye ke kulutu tomonaki ba video azali kosepela tokoki kotya yango te. Tomonaki ba video kulutu aza kosepela ke mwana na ye ya solo azwi visa avoyage ye ayaki na esengo na aéroport kosepela mpe kolongwa wana bakendaki quelque part mpona komela esengo ya mwana na ye. Eza mabe te. Papi Onokoko asali mosala na ye asalisi ye azwi mwana bazwi mwana mpo bafaire voyager ye kulutu azalaki na esengo. Kasi ya solo bandeko esali pasi mpe mawa komonaki ya solo kulutu na biso tona bosenzu aza kosepela nzoka nde liwa ezali kozela ye. Mwana akomi na poto na ndenge esengo. Kasi ya solo après quelques jours kaka ya pamba bandeko kulutu asali malaise bake na ye na hôpital ti bake na ye na mama ye mo nde esika vie na biso vie dona bosenzu asili kokufa. Ya solo bandeko liwa na ye batu eshoke bango na ndenge ya kosakana te tozali koyeba te nini kasi batu balobi ezali poison yango tozali kobenda matoi. Bandeko toza na bolingo o ngai mutu ya erogali o ngai mutu ya kibobo o ngai mutu ya nini boyo tokowela nini bavie na biso tokoli na bino na kati ya Gale tokoli na bino na kati ya bumbu wana toyebani bavie boyebi biso bapeti oyo balaki bapeti ya babritandela biso mpe toyebi ke bavie oyo bavie ya britandela. Kasi ya solo bandeko ntango tomonaka bamakambo eza kosalama na kati ya communauté na biso awa na poto na diaspora meme kuna na kati ya Kinshasa bandeko toyina na mpona nini nani atieli kulutu na biso ve dona poison toyebi te. Kasi elobami ke ve dona batieli poison. Yango bandeko na ngai que son âme repose en paix ve dona bandeko ezali pasi mpe mawa mingi toka ya mosusu oyo ekweli biso yango toza kobeta mbela bandeko tokota na baassociation edaka mpe esungaka groupe oyo esalami ezali association te ezali groupe oyo bazali mpe koforce motu te yaka kokota mais eza na bato bazali kokota na groupe wana oyo baza baresponsable okoki na 10 bal okoki na eloko boye bandeko oye mpo toyeba ndenge nini tokoki kosala tosungana bandeko tolingana yo moto olingaka shora desula ngare te o nga kuna nalingaka kama mvwama te o nga kuna nalingaka Alexis Champagne te nga kuna nalingaka Jean Baptiste Ngindu te bandeko na ngai tokowela nini seraki nzangala nalingaka ete mpo na nini Clara de Bruxelles olingaka ete mpo na nini biso tu toza bana sangolo zako toza bana Gale association ezalaka ya motu te association eza ya bato boye yango babengi yango association associez-vous boye kosasociane mpo bobanda kosunga bakommunauté na bino bobanda mpe kosungana bobanda kosunga bakomine na bino association eza ya motu te mbongo ntango baza kotia na association ezali mpo bosala misala
me tala baka tozali kozwa na biso bana bumbu kuna na bumbu bandeko bazali kokufa awa na poto vraiment boyokani ezali te yango tozali kosenga toza ebele tozala mpenza na together soki bana bumbu selemba tokomi bomoko ndenge bana matadi bazalaka ndenge bana njili bakangana ndenge bana bandale ozotala mpena association ya bana bandale soki oke okomona plein ya kosakana te parce que baza bomoko me oyo ya biso bana gade okomona oyo kuna na eteni na ye azoma groupe skill na ye akóma na bango oyo kuna mpe azoma groupe skill na ye basala mo masolo na bango mais non il faut toya tosangana biso tu tozala mpena ini bandeko tokosala makambo ya danger na association oyo biso bana bumbu selemba tokosala na makala parce que biso 3 commune wana tozalaka toujours bomoko makuku matatu malamba ya kongo bumbu selembau makala bagalois nga ere moko sala nga pasi ntango naotala mpena nazomona ke no bana bumbu toza separe biso tozalaka fiere tokoli wana bandeko na ngai vie dona asali makambo ebele nani ayebi ye te eza pasi liwa na ye meme ngai esokaki nga parceke tokomanaki na ye kala te awa ntango mwana asili koya kaka na poto awa koyoka sango ya liwa na ye bandeko esali pasi yango bandeko tokomi na biso na suka mbela na ye kobetela bino bana bumbu selembao mpe makala yango wana nga ndeko na bino shora desulanga kongo alenga kidi kongo alenga bandeko na ngai tozala na bolingo tolingana toza bana papa moko mama moko nga nabetaka mbela na bakulutu po bakulutu biso tolandaki bamatambe na bino bino boyaka mikili biso mpe nga mpe fula ya mikili ve clare aleka nga mpe ve mige bave bakotisa biso bule ya mikili totambola na bango tosala babrite andela na bango nga mpe labi nga mpe fula leka tokutana na ve mige na lwanda abila nga peti na ngai oza courage fo leka mikili basaint dora bave vadis bave kil meja bave bapesa biso idéologie ya babula mikili me bavie bo encadre biso me biso moko mpe bapeti na bino encadrement pene ya bie eza te bapeti mpe balandi biso mpe ndenge moko brita ndela yango bandeko tozosenga bolingo toza na bolingo baproblème ezangaka te me toarrange yango biso na biso tokoze kozere esalaka bien toyokana tosala initiation moko ya makasi initiative ya makasi pardon oyo ekosala ke bumbu selemba ya makala bamona mpena ke wi baza na diaspora moko ya kosakana te bato tu tozobeta batolo kuna bana commune bona bo baleki na bango biso te pepi tokuta alobaka yango honorable baleki biso te me tozala fiere ke toza bana selemba obumbu makala lelo bato tu bakomi koanvi yango fati mpe azotongela biso banzela bavalere bamapango mpe ekomi danger bamapango mingi na bumbu ekóma nango danger merci ya solo bandeko na ngai merci ndenge nayebisi bino donc tokomi na suka ndenge toyebisi bino ke ka ya liboso tozwaki ezalaki bongo ka ya ndeko na biso ke son âme repose mpe guinéen ghana yango groupe oyo esalamaki na bruxelles esalamaki vraiment on a cotisé bato kutu nayebi ke bana bumbu selembao bakipaki yango mpena te makambo ya guinéen mais guinéen azalaki un garçon très bien guinéen bandeki koya na poto azoya mpe kotala biso awa azobeta mpe tour akomona bato azobenga bato partout naza koto mpo ayeba basante na biso ata apesi biso bomengo te
mais tant que aza kobenga biso partout, en tout cas même aza na kini Guinée aza kobenga biso. Yango moni biso tolobaki ke tokotaki yango na kati ya groupe wana, on a contribué vraiment. Merci na bandeko ya Bruxelles, merci na Jean-Baptiste Ngindu, Alexis Champagne pe Narcisse Beyoko oyo bazwaki initiative na Jean-Robert Tonto Skol na bosani te Samba le Papi Masamba bazwaki idéologie wana ya kosala groupe wana po tosalisanaka po tomonanaka parce que bato mingi baza na bango nga naza moto ya kote oyo nga naza moto ya kote oyo yango moni groupe elobaki esalama mais ce n'est pas une association. Donc numéro ezali wana bandeko bobenga oyo nalobi ya Alexis so bobengi ye en tout cas soyez le bienvenu na kati ya groupe tozosalisana kaka lobilobi mpe kokwela yo. Mais dans l'association, on est toujours là. L'association a Eroka Lisungi, Yango Pezu Likama, Oyo, Maman Nabiso, Annie Bosenzu, vraiment courage, maman, mes condoléances. Et puis, Nassisi Bosenzu, vraiment courage, courage. Tu veux que participer ma mingi, pe na bosanité, président Tseka, courage, courage. Vraiment, na pasi Oyo, biso, nyonso to ekwele biso. Vraiment nzamba ya milimo ya bandeko na biso oyo batiki biso yango ezali nzela na biso nyonso to ata tosali ndenge nini tokoki kosala ata yo seki mutu ata oseki mutu liwa ekokomela yo kaka alors pourquoi oseka mutu kidanze eza na ntina te kotikala kaka na mokili yango biso bakongo alengaka shora de sulanga tobetaka su tolo te oza danze ezalaka danze na kwe na yo parce que biso totala kaka mokili mokili oyo akela biso ye atinda biso abike boza na ntan na bino bokovivre ta mpe ekokoka bokotika mokili nzambe apambola bino abonnez-vous na YouTube ya Congo Alenga TV bana gal bosabone eza nango mbongo te abonnez-vous bosabone parce que biso moko toyaka wana mpona tosalaka bémission mpona bino boyokaka donc abonnez-vous massivement onga muta kibobo abonnez-vous onga muta erogal lisungi abonnez-vous onga mutu ya erogal ensemble abonnez-vous bakulutu boza na Paris bosabone boza na problème oyo nini boye benga ngai shora de sulanga tokoloba yango eza problème te shora de sulanga aza mpona bino nga naza galwa naza mpona mutu te mais naza mpona bagalwa na bagaloise que son âme repose en paix Simon que son âme repose en paix kulutu na biso dona bosenzu vraiment courage na bafamille toute la famille courage na bagalwa bagaloise tolela bawei tolela na bato bazali kolela kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tokutani bongo mbala nsima matondo mingi nzambe ayamba milimo ya bandeko na biso matondo